Donc ça des logos des problème pour na biso ba jeune alelo. Mais nga dis-moi que tu as na chance nzamba salinga grâce so na bimisi batu ba yokanga. En tout cas no okende bien. Nzamba sa la grâce que comme on nga lelo so ba otanga ba musicien na Congo. Ata na suka ba otanga. Mais malheureusement papa na yo du point de vue musical, il y a ça l'analyse moko contraire na yo. Quand je dis papa na yo, c'est-à-dire on parle de Fabregas, maestro qui t'aime beaucoup, total émission le but t'aime beaucoup. Je pense que pendant que na loba na rocha mo extrait émission ba tubata là, moi temps fort et banela bi qui aligné au mingi azana pour ça musique ou avancer. Mais nzela oyo zuwana ya bana ko atakaka ye ko ya traiter be hypocrite Fabregas mutema mabe eza nzela oyo ko silisa yo la preuve ane que deuxième album na yo oyo comme beaucoup de albums et yebanité do yo lo passé temps na yo ya ça la promotion y album na yo commandé ko ya osala la mission na komo na yo to ka donner osala les même na nzembo ne ba vibrateur ba salaki. Donc il est un peu mécontent, il y a façon de ma carrière na yo abi c'est pas comme ça, il faut continuer la carrière, il faut ozonga nenge osalaki na premier album que oza concentré na musique au lieu oza focus na kombo na ye mutema mabe hypocrite ke ba na nzela na Pascal obi na nzela wana eza nzela oyo ebungi sarabatu esili sarabatu. Lui là, il a l'expérience, il a ayebi makambo na nenge zalaka. Donc bon en tout cas eza ba avina ye mon nanga lobi album nanga abine ye simbite tout ni kuto journaliste abi comme OK premier atete ayebi na ye on a la peur na biso ye nanga na landela biso tout eza na uté pa na été ala sincère ye ba album nanga na obim c'est pour toi ba musicien total anaka ayebi na ye comme album nanga mais alingi ne koloba te premier ate et puis nga na koko salaka focaliser te na koloba makambo ya père na biso ngai personnellement ezo gêner nga na mona ezo rabaisser père moni lelo komi ba komo tchene ta du vexer nanga direct boy po nanga nga na 2 ans de carrière kaka père na biso adana ba 10 ans 11 ans liboso ezalaki so père na biso aleki na te fo mona batune mambu ya ba grand ba fali ba hérité watana be tout ça mais lelo boye ba komotune ka makambo nanga na yebi te mutu mususu o ayebi pe Fabregas c'est bien te so ratali interview mo amona ya ba tune mambo nanga tolbelo aransanga na advexer ne direct aransanze to banane carrière nzela moko et ça la moi bien mingi te ngai pe tso na koloba na père na biso a garder place ne ka ya ki papa hein a garder na place ne ya ki papa et voilà nga pe na kwa nga na sa musique nanga ce qui a yo ki album nanga marché te ba vient nanga ba fali ba yo ka ki marché ba ça pe ka ba musicien le quoi ba vient nanga ba hérité ba yo ka ki zo marché ba pesa nga ba félicitations ba ça pe ka ba musicien le quoi premier ate na lingi bena ko dala pemene na mamnete puis nga père mutabotinga mais na ko zwa kaka éducation nyonso ya yete. Pourquoi? Parce que père appelle na mabe na yo asala. So ina mina zwa nyonso ya père. C'est que nga pe fona za pe mabe. C'est que nga be lelo be fona ko mo manquer ba tumsu ba respect. Utona ba no yemela ba nzemo mo bena nzemo mo ba lo ba msu ayembeli fali. Utona bo akimo ba bo ke li kofi. Poso ba bi tel père tel fils. C'est que na mabe nyonso ya papa, na malamu nyonso ya papa, faut la ta yo. Je pense que moi différence wana ezali ba bota moi na ba bota mutema te. Nga na sa carrière nanga na ngo manquer ba tu respecter. Na yemela mutu mote nzembo na boakela mutu mote jeton. Par contre père na biso salango et soki na biso na copier ka nyonso ya père na biso monte ke nga pe na koma na ba na ba problème. Donc voilà et puis na lingi nga na sa promotion album na ngai premier ate mais venir dire que c'est un hypocrite. Non, en fait, tu faut pas comprendre le mot. Non, tu faut pas comprendre le mot tout ça ba humain. Mais Vincent, tu vas t'asseoir ba. Tu vas ba humain, tu as mitema, tu as makila na mai, il y a des fois ma soupe chokarabiso. Au moins père nanga les gars na te fa bien erreur. Je suis quand même une personne on nzamba sali, toi qui non dans contexte qui bo moto. Nzambe bena sali mutu na ebo atie maboko makolomi bale apese une intelligence okoma banzembo. Mutupe le quoi nga les gars na te fa bien erreur. Naza content. Non, nga na défendre comme moi na RRT. Na CP la qui tenenge père a bien erreur pour normalement ce qui normalement toi qui malem pas normalement père pena ce qui fait bien erreur erreur est net ça qui belé na ville na fa bongo ba erreur ba belé pour nga le no sa fierté na nga mabete le lobo nga na sali album des albums ngo ezo marché na obeta ba concert le lobo donc na do parfois da fier na nga na bana o ya bota
nakomo ba pe checking ate États-Unis neza na États-Unis na zongi te sabato ba ebinga bien te bato na auta pa Fabregas on est raison ngela raye donc ngai bite za kikaka comme moi ne la ngate na sepela na ngote ingolo bateke le roi père muto abimisanga na musique comme on so pesa nga foka nandima non na sepela na ngote mais na mona ki epé a comprendre que bato ba sepela na polémique ni wana te a lukananga bato ba sepela na ngote tina ba commentaire bato ba pena contre ye nenga benga ngai erreur bongo bato ba sepela na ngote et puis na chomona ya zongi na émission ya grand frère nanga Papi Mboma atangi komona nga bina filé donc nga linga ke zande bongo donc ndeza bongo problème ya te père à comprendre que nzela na landaki et amabe bato ba sepela na ngote ye nem ta bêtise la main sur la table bina filé arrête de faire ce que tu es en train de faire là ou les émission au tetanga donc c'est lui qui donc ça dit faut le baquer faut accepter que papa a bêti le bourg on a mis ça moi na yo qui papa le bibon na tiki ko le baquer papa za hypocrite que papa za mté amabe na se focaliser dans la musique donc papa petio a zongisio na nzela faut accepter ça juste ça bon je pense que ngane na zabe na musicien pour na ça la promotion faut perdre na bisati na ngate na ça la promotion tina okoma banzembo nanga tina okota studio wana na yabika na mission mpo batu ba yo cadeau fona futa ba mongo na télévision no sala ngo déjà batu ba mona banzembo nanga au moins donc ezate pour ngala sala promotion faut Fabregas ça sera que ça la promotion ata lobby te no sala ngo problème ate père passe un peu promotion vous étiez en très bonne relation à Fabregas nous tous nous le savons maestro nanga longo nanga ça dit boye bineni bokena nango. Mais on se réveille un bon matin, tout le monde est une erreur de mettre au côté hypocrite. Et on a eu l'occasion de tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour beaucoup mon niveau? Parce que tu sais, comme on a eu ça na raye côté au meilleur ko zongi so na nzela na télévision que nzela zo kenana kebe aussi li sayo la prévenir comme album nous anime. Donc lui il reconnaît en toi que aussi li. Et on te tourne c'est quoi les problèmes au comme si binoti na ba niveau là. Problème atenga asili na ngaya azali problème te. Yazala na eka se problème te. On y va ça. Moi na ba fanatique nana ba fanatique bena ba fanatique nanga ba ebsinga boya. Discours ya père na yo est faible par rapport à l'album na. Wow. Oh ba ebsinga ba discours ya père no est trop faible par rapport à l'album na. Donc biso to focaliser na album na yo. Biso to yo kana biso album na. Et puis tu comprends que père non linga distrait yo linga memo na ba distraction oh ye mo razala nango o ekiti sa e pour père alobini ayebi genzela na ekiti sa abatu c'est que ya ute kuna ayebi ba conséquences nango a subir pe makam nango peut-être ya ba manquement o ya sala batu peut-être yango lelo père a comme na niveau a komi a sali pe mabeta pe nga conseil. Mais dans l'autre temps, il m'a appelé un conseil na kota la nzela ngote mais yemo nzela linga ben na susu na nzela ngo na ebite père na posa to si la nzela moko na zo comprendre pété donc ba fanatique na ba bisinga ba comprendre déjà que père na biso zo linga memanga na terrain mo boy ozo servinga ni logo te azo distraire ngai azo linga distraire nga na bima na distraction nga na yo ka ba fanatique na bimi na distraction père a garder la place na a ça l'effort. À ça l'effort, à mettre à niveau nae, il y a les qui à niveau, à mettre à niveau nae, allo ba mamwanga i mutasete et ça la bien. Ngape na ça la effort, na lo ba mamwe se pel sa fanatique na et puis koko na biso we ranson, na papa kulutu na sanka. Mais si nga ba na posa ba mona na ba bêtise aboyete. Mais ce qu'on koko na biso koko na biso we ranson, a wa chef ya famille da yem taboti papa nanga. Ambassadeur de la paix parce que ya rara ko intervenir ceux qui m'a bé aller à chapé abi na nga boya na lingi so na mono na ba bêtise ça musique no qui est bien donc voilà mais bien affilé ce to gros appel sincère c'est que discours na yeza qui par rapport ya ndenge yo aux États-Unis au lobby que ya lobby que yo type États-Unis ya ba développerie il a parlé ça même ko la muki na tongo au meli au filmé et puis na télévision le que voilà ba kinga na lobby ngai na aux États-Unis a développerie c'est là où marambe bani sur le monde Fabregas ya biga na film ate to kola na yeo ça dit au filmé puis Zela n'explique Fabregas c'est un ami a camarade nanga ngakuna amkona inani comprendre donc to lata na babilamba to liana na bamalewa na ndenga mabete nga na bimele pa na ye na bimela epa na ye
grâce na ye nzamba salaki na nzela na ye bato bayebanga mais azape ata na mwa respect na nga ata ya mwa inane wana esa bien na nanga ki bo moto siko atanga pe na orchestre na nga nana ba mikolo na nga pe na respecta pe bango na longoli casquette ne ya ki papa ta la père na nga musicalement mais moi inane wana na za na ngo wana pe apesa nga ta respect na ngo comment retraiter nga diamère mutaba whisky to kei bo ça va ata so na bongo na musique ya Fabregas ndezana bato na so ba soutenir ke ba diamère ba ate bato ba mela whisky ba ate na to kakasi ba fima nini cigarette ça va na ba cigarette na ba diamba tout pour me ate avec na whisky na bato ba soutenir kae na bato ba fanatique ba yoka musique na ye na bato ba commentaire série bato ba pesa ke ba chance wana ba fimeur ba ate aza pe na respect ba fimeur aza pe na respect bato ba mela ba whisky c'est un choix et ça goût na bango mais ba soutenir pe musique na ye donc aza na contrôle pe ba maloba po awoluka pon aloba nanga mais bato ebele bakoki oyina parce que bato wana ka ba fimaka bato wana ka ba mela ba whisky to wana besoin na bango pe na musique na biso ba tchaka biso pe poa montant ya alobi nanga bongo abi combien de bateaux à traiter bateau ba otala o ba fimaka pe ba sepelite après ton bo ina wana kominga wana sungai ayebi ke na mela masanga te na fimaka te ndenge nga pe na yebi ke ya mela masanga te a fimaka te ata lobelo mo bo sepeli singa te ou to choquenga jamais no yo traiter bongo ke amelaki loko alangwe te pona yebi ka mela te parce que le ba makambo ba défait loterie wapi ya lobeli yango wapi te na lobaki yete eza question batunaki pa grand frère papi mboma mais ngata loba mamba défait loterie ezaki yete muto alobaki mamba défait loterie ya musicien mususu ya ngo yete ba fanatique na ngapi balingi na bango te na fula bato balala balala ka nde balali bongo da ba onde balali surtout bato bando pendant sango abeti dv pongi yo neza na ola muka da Fabregas ça salaire fa pesa ni ba onde conseiller ya yo c'est ça Vincent Pour baisser des services de qualité, ne cherchez pas hier, Jaspo est arrivé pour un service meilleur, venez nous visiter. Avec Jaspo RDC, venez les tasserer. Service de qualité, toujours meilleur. Si tout est assuré, et nulle part ailleurs. Dans le monde multimédia, nous sommes leaders.